Par exemple, bomoni ngai awa nazoluka na investir. Naye koluka esika nini bakoki kobanda kosomba mabende mitraille. Nde bomoni ngai awa naza kotambola, naza koluka nayeba entreprise nini ekoki kosomba mitraille et puis na prix nini. Nde tangu nazozonga Congo na comparer ba prix natali et nakoki koyeba qu'est-ce que je peux faire. Soki kosenga ke ba prix eza bien, ba biloko wana eya awa naye koteka awa. Donc comprenez, pona ngai na moni mwa opportunité wana yango moni nazoluka ba information ndenge nayebisaki bino na yebandeli ke information ezalaka très importante. Alors yango momoni nga naye koluka information nayeba eza ndenge nini. Information ekoki kopesa tiko mpe ekoki kopesa te. Je ne veux pas me décourager. Partout on a okende na komona opportunité wana na koluka tuna sala ke na tuna nayeba naza na information. Comme ça soki nazongi mboka nakoki ko comparer natala est-ce que eza bien pour na kobanda faire ou eza mabe. Soki eza bien, directement j'attaque. Et c'est comme ça que babandaka ba faire. Et c'est comme ça que nazo ko senga na bino pe beaucoup de ba esprit wana ko sala ba ya ba entreprise parce que yango nde ko sala mboka na biso et se développer. Parce que kaka na kati échange nde et ko permettre mutu à évoluer. Yo zana eloko ko échanger, OK, là tu vas vivre. Mais zana eloko ko échanger te. Oh mon Dieu, donc yeba ke pona yo, c'est la pauvreté. Donc c'est comme ça que nazako benga moto nyonso akoka kolanda émission oyo, akoka ko s'inscrire comme membre et kozala bien ba numéro na biso nyonso bokozwa yango. Et ndenge na bandi action oyo lelo naza eloko nano ezate. Je vous montrerai plus tard ba résultat nini oyo yango ekopesa. Soki pesi résultat que bandi kopesa bénéfice ou bien nini na relaxa bino bokomona. Soki pe pesi te peut-être wana na relaxa te parce que je ne veux pas montrer des échecs, mais pour ngai nazana kondima, je crois que ça va donner. Et pour ça, je vous invite oyo pe na maele oyo esalamaka pa bato mosusu soki naza na moya kosala yango te, je peux demander na bato baya batia bapart ndenge na uto oyebisa bino mpe moto akosomba bapart na entreprise et puis de façon que tango bénéfice ekopesa comme ça bapesi ye part na ye. Mais je sais que na Congo bato baza na nini wana te, baza na ADN wana te ou bien baza na état d'esprit wana te. Je sais que ça ne se fera jamais. D'abord, ça a une confiance parce que ke Congolais nyonso, Congolais azalaka boye, azalaka escroc, tout ça. Mais je sais que ce pour na sa confiance, c'est seule ma famille peut me faire confiance. Mais les autres à Libanda, bozan a tort parce que c'est comme ça notre état d'esprit à Babatu, baby ça déjà liboso. Donc moi et Simba ezate. Donc, pour l'instant, Nasuki Wana, au prochain numéro. Merci.